Merci, merci, merci Nabana Poto, merci Nabana monde entier, merci Nabatu Nyonso Oyo Balingaka, site Oyo www.congodialogue.com, site Oyo Innovation, site Oyo changer faire. Merci d'être nombreux en train de vous suivre cette émission Dialogue des Stars. Merci Nabatu Nyonso Oyo Balingaka, Zini Kumbi, votre humble serviteur et pourquoi pas Oyo Tozalaranae, Ernionso, Darby Matuka, derrière la caméra, merci mon frère. Namusalo Zali Kosala, Yé Pekaraza réalisateur, Nabiso, Yé Moro Pekara monteur, veut dire double brassard. Darby Matuka, merci. Merci Nabana ya Congo, merci Nabana ya Afrique, merci Nabana Luanda, merci Nabatu Nyonso Oyo Balingaka site Oyo 3W.Congo Dialogue, merci. Na numéro 1, il y a site Oyo Francine Ngembe. La femme en haute qualité, autrement dit 100% canon kaka phrase correcte. Merci. Na confiance aux Ali Kopesa, biso bazini kumbi, biso na ba Darby Matuka, biso na ba grâce, biso na ba ndeko nyonso o to sala na bango na kati ya Congo Dialogue. Na yebi ke bokotuna a tozali wapi, tozali bongo na bandal sikini place ni to kokuta na artiste comédien na kombo ya Papi Kader, Otobengaka Kader, Boyebi Kader, naye na résidence naye, elongona Darby Matuka tokosola na boyinga nga oloba mingi vérité, na kolinga to kote pa ya Kader, na plaisir à batu tout oyo balingaka émission oyo Congo Dialogue. Bonjour. Bonjour. Mbote papa. Mbote. Kader Azali. Après ça on a parlé dans ce cas préparer faire des répétitions. OK, est-ce que tout le monde a eu ça Izini Kumbi ya Congo Dialogue? Oh, problème n'était pas. Merci Nabana Poto biso lingaka à live. Je dis toye kotala Papi Kader. Oh. Papi Kader. Boni international. Yangandeko. Ah frère Boni. Merci. Merci Nabana Poto bayoko tala biso, merci toye na résidence ya Papi Kader o to solane ma solo Milai toye ba parcours ya Papi Kader boucle ba faire. Merci Tikato remercier Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit 100% kanokaka, phrase correcte. Merci na Chico Dewolo, prêtre responsable. Merci Nabino et pourquoi pas na Guilin Soumaïdi, kolo idéologie mutalokara na butu pona maramboyo. Guilin Soumaïdi. Papi Kader, bonjour. Bonjour Zini. Bonne santé. C'est que santé bien morose idée quoi. Bon ça mamaka. Azini santé akimia tranquille. Bige logo wana de okoti abatuna bokati lisusu. Owapi. Logo wana yo yebi logo. Tozat. Ça dit toza penana Zini bana poto bana monde entier ça dit toi penana Zini. Félicitations par les vendeurs. Ah merci na Hollanda. Ti ngane na Hollanda. Zini na Hollanda nanga donc to bunda kaka simba to zananu. To zananu neti mikolo pina na loba na zananu. Na ina sasko succès. Oza succès te. Na ina sasko succès. Na na visibilité mais na succès te. Ce qu'on a ina ça vraiment des succès. Merci Papi Kader, Papi Kader dialogue Congo yango yo pona yo dialogue lobela koni. Dialogue ça dit tout solo là. Les gens disent ma solo c'est tout solo là. Il faut ça cause na ba dialogue solo là entre nous donc ça voilà dialogue. Nit ngadi na za mon dialogue na ba artiste nanga donc voilà parce que au dialogue Congo. Ndenge poza na dialogue na ba artiste mususu. Pardon? Ndenge poza na dialogue na ba artiste mususu. Na ba artiste mususu. Ba esobe, ba sai. Zini nangai. Pour baka ba artiste comédie tu ka ba artiste. Est-ce que non mon ba artiste peintre non c'est-à-dire na moni belé na kama quoi. Et yebi ke na lobelaka ba artiste comédien yo ndozo compliqué. Nga vraiment ba artiste musicien nyonso sauf tout. Bat ba mona na 3e anniversaire na bat na invité ki.
tu vois donc ba déplique tu vois ba tunanga ba chuchumia qui nga ba artiste comédie ba artiste musicien presque tout au sol na ba on très bien sauf Mutute à moins que tout le monde en a enté mais c'est-à-dire ce tout le monde a été l'activité qui est tout sol raté ça dit c'est ba comédie basé belé me suspect tout le monde en a été mais l'activité qui est tout sol raté tu vois voilà Papi Kader parcours na yo parcours ya Papi Kader parce que lelo ceux qui tozotanga artiste comédien miné na mboka na biso Papi Kader za na kati ope nazo signaler ba na poto ki za na groupe monene plus que vainqueur parcours ya Papi Kader. Merci à Trozini Congo Dialogue. Papi Kader bandi théâtre na Fiotoli Congo Dialogue point. Obi pour le Congo Dialogue. Nzambe boyebisaka bango nakipaka bango te Nzambe boyebisaka bango natalaka bango te champi boyebisaka bango nakumbaka bango te yaya bopima na vina ngai c'est-à-dire nakofioto la Congo Dialogue te zande Papi Kader azalaka nakiposa Nchabe pota makas ya nini biloba loba obike bana Congo Dialogue marambo yo to solango amni pour le bogi posa ponga na binga na posa Congo Dialogue posa boss talaka boss nanga Francine Ngembe vedi so no sola na téléphone na ebité quoi. Tezini elo tena château le Congo Dialogue tu es un grand site là vraiment grand site donc tenga pena bi ko fetolité na tunika des arandi na lobaraso na lobia mo funa tcha mon akitina oh là là tu vois zini naza bien mamnyo seza naza pona yo ba question na ba réponse yanga bamba bambanga naza parcours na et pas fiston sai ma finga papa na papa na bien ki papa na ba utinoka na ndako mbala mo pas fiston sai oui na aussi vraiment parler mbala mo directement pas fiston sai et après wana na salgi ba une année et demie na yo longwa na ki pa ya maman na Charlène Benz azari pa Caleb donc ba yebi donc c'est dinga vraiment après wana ndina qu'est-ce que pa ya Marie-Hélène maman nanga Marie-Hélène oyo azalaka na groupe évangéliste na ba get tout ça ba Christian Shoga donc na ekiwana mais pour le moment ouais à partir de oyo que ça qui na yo sala parcours nanga nzela nanga lelo na sala plus que 20 groupe nanga fiston sai Marie-Hélène mbala moko plus que 20 luni sala que longa pas sai non c'est-à-dire elo sala na longwa et pas sai zara no eloté mais toute fois qui nazaiki na zaini nazarnit na domi balé na banda obeta balé et nazai capitaine et comment qu'il faut tout beta titre et il faut na se concentrer na balé comprendre faut na se concentrer ta qui capitaine na match équipe et on sala qui na katina no théâtre et na kisko beta balé et puis on a qui match équipe et ya qui tomber sco Marie-Hélène autolonga et Charlène Benz alongwe pa Caleb na Vagwana ndi na sala ki na yasko côté pas Charlène Benz donc elo sala ki na kate passe et pas ça c'était rien que pour na foot et on sala ki na kate aussi c'est foot ouais pour zonga pas ça bien sûr na ka ki ozonga mais ce qu'on attala ki vague wana c'est wana moni impact mon boy et yaka moni qui les attend ntinga mikolo ngi kuza attendre ça dit qui les attend et le quoi ils attendent il y a président tana yo tano be sobe bazawana basai bazawana Papi Kader ya pa lo batana gloire à Dieu et là na sepela na pour papa na nga fiston c'est benga nga mon fils et là na sepela pas papa na nga et sobe phénomène pas benga nga soda makasi donc on va reconnaître mon fils soda makasi c'est-à-dire oh ça nzambe mama ko etabazini wa ba papa c'est-à-dire nga wo comprendre na bango te ba musika
lelo neti kamwa succès lelo ya kamwa papa te surtout que na musique na minute au Fabrice do beta ba papa ne belé pourquoi pas on a théâtre pour beta no ça so beta veut dire concurrence mo loyale ezalaka nango comprendre nga na comparer na munyo so na ko comparer na sai so na mo go sa musala bien on loba non na minute au cadre ça musala makasi ko leka sai rien n'empêche. Ça n'engage que toi. Mais pour n'engage qu'on a ébi musa na biso, na ébi domaine na biso donc na ko lo ba bongote pour biso oya Congo. Tant na pas na benz et après on a zongi susu pas na benz na bandi sou boulot et ça que ba le tondo beta tomati stade. Tant tomati stade 5 sur na kata. Tu vois? Na kati et to bandi sou ba le stade par rapport niveau moto comme na ba la stade 5 mambebele. Na yo 14 qu'on a qui pas marié on a 4 mamba balé on a 4 mamba balé tu bien on mamba balé arami mi kisi kadera kimi kisi na balé mais na théâtre pe kisi zalara te na théâtre kisi za mais kisi za pété c'est-à-dire moneti na raconte même battement mamba qui na balé kisi za balé za oui mais kisi balé za te na zu kisi pour na bobeta qui s'abat les arabes plus na zuiki ici pour se protéger nous na zuiki ici pour na bambo moi lo moi moi chez nous moi chez moi ngana beta tu vois de voilà des baki s'abat les aratés qui pour na beta non de baki s'abat les ngwana donc ils na on peut na pas tellement kisi oui ça qui peut kisi mais c'est pas là na on kate c'est na ka na kata comme na zaina des chemins voilà parce qu'on a ça théâtre. Malamon plus que vainqueur. Malamon plus que vainqueur. Traîna coûté. Na traîna pas même et puis na c'est qu'on s'imposer c'est trop dit na visibilité salama mbalamoko. Visibilité mbalamoko tara Congo bago pe belé. Na sala qui visibilité pour siko na ça succès. Bosso ça qui succès te pourquoi siko yo ndo sala succès. Bosso ça qui rien que visibilité. Est-ce qu'on a ça succès? Différence entre visibilité et succès. Bon, émission dans la internet. Après yo ndeto ça no émission boé dans 2 jours na bengana ina ndeko mo Jericho Betox yende ce qu'on a succès émission ya suka internet. C'est-à-dire na ozonga nchik. Quoi na ozonga nchik tant no vidant tant no ya dégâts. Basi wapi na no ça va succès mo ba vivre na bisunga Dieu soit sala. Pour tisi comme ça tout le temps ça succès vient à Dieu c'était. T'auras une visibilité. Est-ce qu'on a ça si ça vient à Dieu? Balobi. Zini. Ah, au cas où on a pas. Dit tant que le bagage, bison toi na visibilité, notre sali succès et le Rwandais. Et zo salanga moi bien té. Visibilité, succès, ce qu'on a ça en succès. Ce qu'on a ça en succès. Vraiment wa pena ba excusenga na zaika na ba visibilité mais ko butskela ngata na ina sa succès Kader lelo ba leader nyonso ya théâtre tozomona na théâtre na minute oyo ba groupe ezali ko bota maloko la mayebo mutu mo avaineka pa na bango batindele caméra soit sali skate aye na ba chaîne à télévision le roi ba chaîne so ba batala na bon qualité te mais batala la quantité to ba biga pesa 200 ba futi théâtre leki analyse nyozo sala na ba groupe ezo bota malwa mayebo na Kinshasa yazini c'est-à-dire monde ba site ils appellent belé mais elo na lo ba kolo visibilité et a manqué au ça na au site oui ça li na au site sur YouTube batala onde Oyo canapé, omoni, eza même net théâtre. Au rôle bossel na au théâtre, oui ça là, yo canapé. À comprendre. Pour que les armes tu passes à sexy for finga moto. Mais nit ngai. Nega na lobara. Na fingo. Bona fulo. Nga. Na tongo. Bona fulo. Na kipe vino. Bona fulo. Chambi kende côté tout coucou c'est-à-dire nana tayo fingote nana tan qui potato finga parce que vous avez un adversaire té au finga ndeni nous sommes un adversaire so yo adversaire non nani oui oyo ki adversaire non nani
Ici, ni où t'as pas problème. T'es un adversaire, t'es un calculateur. Tu t'es non calculé adversaire à limité. Si non calculé, par exemple, non calculé groupe moi ça n'a kimbateki. Bon groupe à l'embakas. Monte ya lekanga. Est-ce que vous avez ba combo ya ba artiste ou baza ba génération na yo ou bien na bango vague moko vague wana génération on a pour na longola ba sobe ba sai génération on na longola génération na ngo tengilanga ba leader ba groupe à génération na yo ba leader ba groupe à génération na groupe mo boina bima te za côté ya Selembao na ba bando le connectivité groupe mo bo pe za côté ya pompage na ba bando le Kader Vedi ba leader à génération ngolo boyi ba kombo na bango te ba leader à génération na saliso na manotengelo natala théâtre te vraiment monde entier va ibna tala te so lo bibongo sekozo kosa te natala ka théâtre te bon ngana manotengelo ba to génération ya vague na bino génération ngana na 3 ans te wana 3 ans ya on a lobit vague o ya wana so yo ko tengela ngata quelqu'un leader oyo l'air musubi basala musala bango bien bana vedi tanga V Modero groupe Nick bientôt une année te ai Modero aza vie au monde bio bien vie modona bina génération na bino mayonnaise groupe na épée bientôt une année président mayonnaise yé abanda musali bosona mais groupe une année nani susu groupe moboye ibenganga na tourner maintenant on a tourné te no Bobo Manoka Obi Bobo Manoka Asai Joël Barezo kasi ba toi génération na binoti nazaki na concert ya déplique na ebiso déplique plein mokozini déplique a fait une tindole bat ba pesa chance wala nda déplique omoni o eza Congo dialogue déplique o eza Congo dialogue to dialoguer omoni lelo mboka na biso ton président na biso Joseph Kabila Kabange azoloba dialogue Congo boya to sangana po Congo ezala ini yango moto ina Congo dialogue et pas Papi Kader to mega solo là mais ezaka difficile muninga mususu leader atanga koma muninga mususu pourquoi na ba artiste comme et puis na ba artiste musicien okosi yo depuis que yo totalement yo azini non depuis qu'il y a obeta va faire ses chances depuis qu'il y a obeta landa it ngana zana cause lelo neti lelo soki tolobi Papi Kader atanga de combo ya ba artiste ou ya niveau na ye disons ya génération ne ba sala musala bien de combo batnu so sa musala bien ba lekinga ngam non ngana banda na ngai nga lobi de o ba lekinga te o ba sala musala bien président l'a dit sobe il y a génération nota tinalinga bande makasi na linga nga bina génération na yo wana il faut nata no théâtre so nata le théâtre na peso suite na comprendre bana Congo dialogue to so comprendre que Papi Kader azo bang otanga ba kombo ya ba artiste musu parce que yemo ka yebi pourquoi zo bang otanga ba kombo to soteka page parce que so dobi to tanga kombo et okoma o Papi Kader zini eloko nini oyo ozwa epa ya sai soki tovandi pena boto torobi ya leka pa sai eloko ale nazwe pa na eleki mamunyo soso leo na saboe so dinga na ya osa théâtre pas fiston et pas papa na nga sai na ya ndeni ndezo mulanga soki otali kuna wana musozo ozomona c'est-à-dire na tonalité wana siko sika na nazwa tonalité ya papa nanga kufa sans souci omoni nani zako omo place na zaki kadi atalinga yabi ilongia bien
c'est-à-dire pourquoi ozoluka jouer papa obomba elongi na masque, c'est-à-dire elongi no peut jouer seyo longola idée de jouer papa jouer normal, c'est-à-dire on a joué papa na ngaso lelo na sa papi Kader eleki, c'est-à-dire partout dans les cas. Pourquoi lelo na mo jouer rôle tout. Donc ce qui est un peu bon côté n'engana za on a za lelo te na jouer rôle tout, c'est-à-dire n'engana za limité na jouer ka tonalité ka papa, tu vois. Donc il me c'est nga ilunga bien ko bomba na masque était bima tika tonalité jouer joue normal boy. Ya mona sko bat ba mo mona ngasko format er mona jouer PD er mona jouer les bomba mona jouer qui PD au joueur on est qui PD veut dire yoza boy malamo qui PD, c'est-à-dire na CD gizarat nga uti na monde bal etoza na trop bato benga kango ba concurrence loyale, c'est-à-dire si obeta 9 nga pena obeta 9 nebi ki arme nous a plus vitesse et puis obo sopate bon est-ce que faut na travailler plus vitesse na ba sopa pona le ka yo fanda comprends, et d'où il faut na la qualité yoza na otenga na lukana tiango et monde ya qui PD déjà la richesse akanga, tu vois. Et tant qu'on a yaki na ina jouer qui PD na raisonner na tel nabi le quoi y plus akina nango a tiara écharpe te ala ta trop pénable en bas cité qui est tout, c'est dit est-ce que ngana na ngusko bon na tiara sko ba plan na tiba ba maquillage blamba ba c'est voilà ya ngusko mais non na qui PD non mon ndam ba téléspectateur tout ba la biso to yokota mon ndam ne mo ilo mo zini esenga suma ba mema yangisa ka suba tapika na YouTube ba moni mam na ngatu, c'est-à-dire suba tapika papika de ba moni ngatu façon, c'est-à-dire ne nyonso na zalaka comprends. Et mikolo calamité to zala naza ce que pas nana kataza na pesi mbote nana kataza sepelisa, c'est-à-dire suba beti na pasiti na ba monanga nga bena na yesu mututi ono kana prouver ba tuté, c'est-à-dire mais déjà ni dans le babu yango na ki PD ponga déjà ni dans le babu yango bato wana yango te mama na papa chambe zini la papa comprendre yango na tant au sala boyo yo kande yo mono yo kande parce que ça ka musala na yo to et lo mo pays la on nzoto non buluka na comprendre ni naza ni na sala, donc voilà. So na bozi na ngata moi mingongo ya moi trois artistes moi mboka na biso moi sobe sai ata moi vengadio soko imiter bango pe y a pas si mais sobe déjà za tonalité avec na biso sans souci y a déjà za idole wana jusqu'au idole ya la nani ngai lui de finesse on reste au la richesse nani on reste au la richesse et lui de finesse zinio lingi polémique trop zolukaka polémique tout ça là la richesse baza ba ende babanda bulo liboso la richesse aneti papa na ngai pe kakati, ça dit ba sel na mama Charlène Benz et lo ebo mabiso na eza boye, c'est-à-dire si moi visibilité na nango eko sa te ke na boya ans eko sa pete ke na boya peut-être la richesse akambon te lo ebo mabiso ngo, c'est-à-dire ba baza ba ene biso to yena sima, donc c'est-à-dire ce ba batela epe boulot te nde biso pe to zibleng nango te on dit to zipe bileng kai pa na bango, donc to ko se comparer na bango te, donc so papi Kader combo na yo vraiment combo na yo no ba panga ba boté les arani ezara papi ton obeta balé de bat ba ki opesa en combosko ya Kader et ton bandi théâtre na ko tian kaka Kader et kanga mbamo papi Kader, voilà de ils appellent papi nzambe blog wa nozongo wapi o inspirant pas mutu to zongo wapi ti na s'inspirer pas mutu te plus ton no sa théâtre na attention no jouer bat ba otala na ko boa kate omoni na kokate ke na obwaka na kepa Guilain Soumaïl non pas non a comprendre pas dit na kokate ko na kokate na zaras ko soi na silisi ko théâtre na ngesili na tem na suka na bando pesa bat mbote parce que ton a jour sous na fandi na mais na ko baksa ilo mo pour na pesa bat mbote ba dédicace wana et première ilo na sala cri na ngezaka na
nakufa pona otona saa nini napasuka tona saa nini kinpe komoza nakufa pona otona saa nini. Est-ce que ningi za la artiste musicien bazora biloko ba yo pe artiste musicien si bazora biloko na yo ebele o ni teloni première pièce na salaka bat yebi yango to saka ngona ba président Duchi ba Anse ba Ginola président Bill Clinton azwaka mutabata myalekyo mayele alekyo mayele wani loko nao wani lo nanga nazaka to kabona ka to zana ba orchestre biso na ba Anse to kabwani inga sali yanga siko produire zaka Duchi président Duchi tant ba oyo ba ki pana ba onga pe na ye nandi na bando boka siko mutabata myalekyo mayele déplacana Bill azwaka et puis na yo sala omonio tu vois omonio sokoli ozala somo yo chambi oboya Giles Zumaili ana problème à mutu parce que kabo sazui ne osala naoki posa sia posa makasi ya nini shibayozwa nayoki posa bazwaka bongo bajibe bazwa biloko na yo ba Bill Clinton bazwa biloko na moi récompense ezalaka te allo Papi Kader moi te toutefois bango bazelaka ndenge ngandi na ya soki okendaka te poani te ti mokili ekufa po koki déjà to ndenge fere pa yo bwaka na fingo mpo na fulo mikolo ve na ngande sko azobwaka nchambi Adolphe Domingeze nchambi zona oni sukuza nga nchambi mema na oni sukuza mema nga nchambi kasi mutuna ngai c'est-à-dire wansko ve na Adolphe abwaka na ok États-Unis pourquoi pour toi na monde nga iluna onda bwaki speza trop na rosa atinde yango wana nga benga ngo bon na ebite so na benga ngo nini mais na roki ka te kokoko poka mboka na biso pe na onka bien te pour na zape afile donc mam tout na sokoda mam ba kri na ngala nyoso ki bat ba bwaka naza na sokoda mais ki na sokoda donc yo sani mambo ese bongi na sokoda mambo bongi totala na parce que mambo sokoda ngo biso to comprendre ngo te c'est-à-dire ezani kana simple artiste bon ba jana ba kombe bele pi bana relation atanake te contre kutu ngamondi na mais quand même bazana mitema malamu tongo zelo mutu zala pe na motema wana ya kosengi merci atoko pesa te mais merci kaka problème ati et na vivre na kaka mais cri umsu na salio na oloba nzambe bopima na vina ngo yoka yono na sala en succès visibilité mais succès mais l'artiste c'est mon ba beta ba décalé mais cas d'artiste ko décalé rien na beta décalé ndeni papa musique mina ne ba ninga no musu ba beti opozo yoka wana tinga na osaka nzembo décalé te na oyemba nzembo mobo na opesa ba famille na nga raison pour apesa nga théâtre parce que na kumo mona na mamna omona siko na théâtre lembisinga ya zini aux idées c'est-à-dire théâtre soit na yoka ba famille ça va mais déjà na ben lelo nizo déranger na théâtre parce que lelo soto bano tala batu belé lelo théâtre sali bango mais yo lelo bia soki famille bisaka ngai c'est-à-dire lelo na moni eza plus na théâtre ça qui mtema mabe ya makasi pourquoi tokoza tosola na bisote moyinanga tomona na ompete moyina nunga ka dans le vide ezalani complexe de supériorité ezalaka nini azobango na musika ezalaka vraiment nini parce que bloko wana ndi na oluka na tuna ba viemba lio si ba umela na monda basala nini parce que yango nzembo wana sekonde mwene eza nde nzembo oyo frère moi sœur moi yemba nanya sala nini nzambe oyo po akoma ilembo siko c'est-à-dire ngaza nzembo mona oyemba bon eza siko na otuna bango basala ndenge nini po bomela na boulot ya théâtre passi yazini c'est-à-dire so na biso bo passi zoka tina comme na niveau de décision qui na ko ke matanga tata mtakofe non Papi Kader c'est que vous en mambo folo ba eza Congo dialogue to solo la théâtre pona nini ngamoko
nga moko de Kader omoni nini oyoki nini baebisi yo nini yazi na éviter bino peso eza bongo c'est-à-dire na éviter mon non eza il faut ko luka koyeba muto na vivre ndeni to za ndeni to azwa ndeni biso loko pesa biso passe ezara ke na roza na bengi artiste musicien to artiste comédien to zui rendez-vous jeudi to retourner mission et comme jeudi na era na bengo kangeni na téléphone un mot pour yamba na yote biso passe na biso mingi ezala wana respect wana pa ba artiste ezala raté sauf que nga pena nga muna yamba téléphone nanga atatango Giles Maïla benga nga muna yambaki malgré inconnu moi za passe pour no yamba mais so salit kata testo et no yamba tanga benga kipina yambaki Marina yambaki a pris 3 jours au benga no yamba 4 pour no mon numéro mo prix inconnu et na que yamba na s'eskizaki et nga yamba nanga pinga muna yamba téléphone nanga ce que lelo sozo reprocher par exemple bateau nyonso basalaka théâtre auto bengaka na art dramatique disons au basalaka théâtre so le reprocher bon on est lomo reprocher bon on est loroni plus nga vraiment et ce qu'on reprocher c'est-à-dire na rolo baka rien que bolingo c'est-à-dire na mondo bolingo za yambebo c'est-à-dire to lingani te vraiment qui na lingio te c'est-à-dire na lingo na luka na iba farandeni to zarandeni de ce qu'on vivre te na luka na nga te yozwa ponga nazwa mais sotali batutu basenga nga peut-être ba numéro ya ba artiste comédien tout na pesaka dusu na onti fona luka na senga akampa ponga mona roza na onti mais so na Nathalie bane ba koma nzonzi luka bu mutu mo bo koma nzonzi fona benga mutu mo boye aza na numéro poye obenga ba artiste tu vois donc il bolingo na vraiment des atis amour wana et puis ko bolingo surtout yango wana surtout avaye ya mamsusu fu bolingo nan na bato balobaka Kader APD Kader na Kader wana APD babilo wana foza APD nalinga ba makazi c'est-à-dire nalinga elo ce qu'on a mona bien elo ce qu'on a regrettera c'est-à-dire moi je suis pas artiste moni masananga nani Mbemba Chancel Mbemba obi pourquoi m'emmener nyo so Simba pour aosa nini ao respecter OEC ngara bale omoni oilinga te ki bale sala c'est-à-dire yangande ko Chancel Mbemba yango izo réussir et puis bale linga ba cité bale linga masanga te boîte aucun jour mona Chancel Mbemba na boîte boire tout basino mais tas ko ba na biso msuba genre na biso msusu yo mo ba za limiter 6 mois 2 ans 3 ans 4 années comprendre ngasko na wiki na mona biso ya art et le boma biso plus ya basi mais na za immensité tu vois et ça basi ton olingi na bimina na we baté na bana na contre na nani des succès na ngeza fona bana tous les filles autogara les loyaux artistes mususu ba président mususu ya groupe ce gars na 5 filles to 10 filles na groupe na 9 baza basi na e wana même nga na yemi na otanga pe ba combo voilà donc voilà mais maintenant moi je suis pas comme ça comprendre nga ce qu'on a bon côté nga na bi o esengaka succès na liboso na biso vraiment secret succès ça kula la na batuti pour oyo ozo connaît pas oyo oyebité parce qu'on a un critère on a un rigueur on a ma case nazangi moi cité mais on peut réponse à ya on a autour na oté on répondre ça dit lo ezani ça dit na mboka na biso so mutu azolinga basi belete basi ba olinga ya azolinga te ça dit aza PD na loba jiloko bientôt na obala nanga tala lelo c'est-à-dire na des fidèles comment on a des fidèles de na répondre sous na lobe loko oyo bientôt na obala nanga c'est-à-dire na des fidèles na moi sinanga dona rosa na 4-5 femmes te yango isala bongo mais je suis pas pédé quoi mboka na biso mutaza moi bien moi ka mutaza na mo beauté bose ki pédé et zinga sous ko mabaku talaka la plupart ya bat ba bilonga bien to quel papa musicien on a musicien on a PD à comprendre to papa même la richesse peut bat pendol ba PD yo na tala lelo comme na débat
la duchesse na pc mbote c'est-à-dire ngape même ti ba PD na c'est la pose succès PD mais na okende ti ba comme Marie Alliance pena pa mwana iskotala lelo ba lo bani donc na c'est na bino et ba la Bible le ba lo ba mabe na me ba kutona ngote Dieu merci na nga joie ti le na beta abali. Merci beaucoup, merci Papi Kader, merci Nabatuto Bozota Labiso, merci na Loka matériel des Oazota Labiso et pourquoi pas na Piro Ngombo El Picasso, Nazole Lao Mabe, merci na avocat David Kombe Oyope Azalara soutenir to Azalara Nabiso, merci beaucoup. Papi Kader et Loko Nino Etikali Osala nano salité na carrière na yo succès ne Papi Kader oza succès nous on succès na succès zini na banda succès c'est-à-dire on yo sociali ça les aura visibilité yo za avant dernière journaliste na sai na émission internet ntel boso na zonga na eto na biso ke zini na zongi na ngamom na obengo zini na zongi to sala émission disco ta na yo motango zozo ba pena ke ne osana mutu mo na succès na minute nana on a succès tenga sande succès nazongi chic ça dit ba na monde entier nazongi chic nazongi ce qu'on a ina sa onyonso et c'est nga il faut mutasala preuve ni ki no bon même ba réseaux sociaux tout il Kader a eu visibilité azongi chic il faut ça la succès biso to ebi ke succès na mambo epele succès lingara esengaka mambo ebele bon Kader lo wa signé yango to zela kaka obi na sinini tenga na signaler ba union so balanda biso na monde entier mingi ba fanatique ya 3W Congo dialogue Kader alobi ko sala succès sengaka mambo ebele lokola Kader alobi succès c'est ngani zini pardon vraiment bolimbisa biso no zini succès c'est ngani yebi le succès c'est ngani te senga discipline na koma un peu distrait Facebook WhatsApp tout wana parce que na ina kanga on tout okanga WhatsApp Facebook parce que le monde évolue déjà na okanga nyonso ti 2016 fungol nanga parce que tant on a bien ngabino ba 2016 wapi yo zini na oluka bino na mwinda talasco succès yango. Merci beaucoup, merci. Comme il a souka émission na biso Papi Kader na habité passage na Congo dialogue na tout batalio ba retenir nini. Merci à trop na tout batalinga et sauf ka kito okuta na bino na Congo dialogue na tang na okita. Bebo zela tang na omata. C'est-à-dire on a omata na ozonga ba site na ozonga na c'est-à-dire yango Congo dialogue. Donc merci à trop et quoi et déranger bino bolimbisanga. Batinde konango batangi neti babobo to ana psona problème te mais na to kutana ndete comprendre c'est dire nzela na o manonga na Gishasa yo na Gishasa boko to kutana te je te jure asengo pété moi aide nanu to kutana te c'est à dire to kutana na une fois to pesa na peka mbote na studio déplique c'est tout donc non to kutana te et lo monter 5 sabiso yebi monda a donc voilà les attaques qui tu la problème na problème na mtuti monda a izala kaka kokutana nde sala kitu to komba pire to komo solo la rien que kokutana et sala te kitu komo ba pire to solo la yango sala ki bato bamona ndi watu ana bayoka na ti bana ba ranking non ba artiste ba ebele zaka yete ebele pe to mona te to kutana te voilà zaka nzela bobo nzela na ngate nzela na ngate nzela na yete donc voilà yango kasi faut ba retenir ça te ki na ranking na nonga zaka na ranking na mutute moi et oaza ine na nga ya boulot aza ene ya boulot tu vois donc c'est ça. Na batu batalinga merci on a lobi ya mabe et déranger bino bolimbisanga donc on a mutu na ko loba pe mabe mais sauf que je sais que na lobi vraiment ya mabe te voilà. Pardon. Oh boy,
Nzambe Nzambe wana problème à mutu mama Nzambe kolo tata na preshio na pingo bona fulo na kipe vino bona fulo sia kende kotetuka kuku bosa Nzambe mamaka Jambe Zwana oneso kozwa enga njambe mema na oneso komema enga njambe kumba na oneso kumba enga njambe kasi mutuna ngai oh la la usa Nzambe mamaka yo kidobika sola catch yo zemi yoko zwa bamango yoko lia basoya yoko boka Nzambe yeba pe mukolo zemi ya nanga no kukate ya nanga no banga ya nanga bokalanga ya nanga balanga omania sokoli ozala somwa yo na beta vinanga masasi nga bomo nanga we na beta vinanga masasi boebi elela ndeni tum ti pou toi tu connais absolument rien Gilet Soumaïli Amounene merci à toi la faille nanga tuba lingara papi kader et pourquoi pas Credo makaka là on a pesi nombo ta parti à Paris et merci à toi na Christian Pemba Christian Pemba vraiment merci à toi depuis Bruxelles merci à toi na Hello garçon capable maboko majorette et merci à toi na yangande ko Chancel Mbemba à beta bateau magique bientôt là capitaine de l'équipe équipe nationale merci à toi na Freddy Mombongo. Donc merci à toi Freddy Mombongo grand joueur. Merci à toi Batutu Baolinga. Papi Kader Soin Azaka Boisa grâce na bino sauf que tout le monde a bino ka 2016. Il y en a kofa pour na Congo dialogue to na saninga yo. Na pasuka pour la Congo dialogue to na sanini. C'est-à-dire na panta na pour na Congo dialogue to na sanini. Sia. Ovoli kambona yo. Ya bas kombo ya bas site nyoso. Et anango bien mais bango mo bakolo site ba ma pe na ko sabinote ba site nyoso et anango kitoko mais bakolo nango sia ba ma pe merci à trop qui bête on a bête merci beaucoup merci Balobi tokufa pona Congo dialogue bébé si nous sommes bien ba kolo nango nde wana Kader merci na Pierrot Ngombo El Picasso merci na batutu balingara émission Congo dialogue kata moi je vous dis bye